Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout Kinshasa et l'équipe partout mais comme les abîmes pardon Jima c'est le raté il y en a bien yo Jima Mokende où est là bana kin ke bana jago zapper ce écoutez nango KNB tellement KNB tellement Kinshasa l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zapper ce écoutez nango check au Vandi à travers la flamme par la com devenant fort. Mbote Bakinoape, bienvenue dans le magazine Nabino vos préférés KNB Kinshasa Nabiso. Bakino va réagir dans le rassemblement et sengi na Union africaine échangée Edem Kodjo. Opposant à rassemblement bazako récusé facilitateur Eden Kodjo pour na bango basengi Union africaine échanger facilitateur pour Eden Kodjo aza partial. Yango to kiti na terrain pour tout na opinion ce qui rassemblement basi gain de cause te barosala nini pour na dialogue et salima. Et sengeli nécessairement va changer facilitateur puisque oyo azali bato groupe mususu azali ko sepela na yete. Alors et sengeli ba bimisa moto mususu même parmi les gens qui sont dans le panel pourvu que à conduire le dialogue. Il faut nécessairement prendre ba préalable nyonso oyo baninga bazali ko senga. Ceux qui quand moko esengi que va changer pour bazo trouver azali neutre. C'est normal que va changer. En tant que Congolais, Toebi situation Mboko bien. Entre Eden Kodjo avec Roger Missi, qui pèse? C'est Roger Missi. Lorsque le président l'a récusé, quelques jours après, Roger Missi est parti. Donc nous sommes sereins, toujours s'agiter. Toebi que Eden Kodjo va rendre tablier. Mais l'Union africaine, donc il y a Eden Kodjo soit au Koufi dialogue que ça le matin. Union africaine, facilitateur Bazalé Belé, ancien président tanzanien, ancien président sénégalais, ancien président Bazalé Belé, pour un facilitateur Moussous. Kodjo Aza dernier ou Aza Yasukate. Opposant, la majorité, tout ça est le Congolais. Comme opposant, Eden Kodjo Aza la qualité Aza facilitateur. Ce n'est pas un problème l'Union africaine. Ils ont proposé que va changer facilitateur mabete ou panel wana tsegeda convoquer wana bazo ba président soit Union européenne même a désigné mutu mususu ba désigner mutu mususu na place Eden Kodjo parce que bango opposition balingi Eden Kodjo azalate majorité balingi Eden Kodjo au matin tu bano zalaka aboye dialogue bano koma date bano zalaka itérieur par rapport jusqu'à l'opposition mon avec clarté ça veut na bango na majorité l'opposition ils ont bazo distraire des peuple. Parce que nous avons besoin de consensus réel. L'Union africaine Ndimi Kotinda, un ancien premier ministre ya Togo, le col étranger, poise à la pont, a même abisso na facilitation ya dialogue. Kabila zone di makaka ou bien pouvoir zone di makaka makamunyo sous opposition ezali kosenga. Yangwana Edem Kodjo ayaki. Edem Kodjo aye akutani na bata pouvoir, akutani na bata opposition. Alandi bata opposition même si na France kuna sololi na bango. Baye awa na Kinshasa lokola rassemblement et comprendre faiblesse na yango et comprendre que peuple congolais eza na posa ya kimia comprendre faiblesse na bango lokola bango balingaka dialogue te c'est la raison pour laquelle baye kokwisa lisusu koboya Edem Kodjo nzoka nde nyonso tu wana biso peuple congolais toyebi eza distraction tozo senga na ye tozo senga na rassemblement soki balingi mboka na bango soki balingi biso bana Congo soki balingi bana na bango ba solola ba kutana et dialogue wana pe tozo yoka ezali makambo ya kokabola ba poste te surtout bolandi réaction ya moko na moko to senga kaka na ba partie prenante nyonso ba mettre un peu d'eau dans leur vin pour dialogue et ça les malakimia Kinshasa et l'équipe partent. Africain accrédité na RDC va réitérer soutien à Bango na Edem Kodjo pour la tenue à dialogue.
Tolandi à travers ambassadeur et à Congo Brazza en face que bango ambassadeur accrédité na Kinshasa ou na Congo baza ko soutenir Eden Kodjo. Situation à Congo na kozonga na monsieur Eden Kodjo ayeba que soki crise zali il y a eu des morts na likolo ya makambotali élection jusque même na veille élection monde de kriaki to mona Congo wa baliwa bato bakufa ke belé d'ailleurs ozolanda bango moko bato majorité que non tozoboya kozonga likambo bato bakufa ambassadeur d'ailleurs makambo concerné bango te za makambo ambassadeur te c'est le problème ya monsieur Godio na monsieur na président qui se tient qui se dit ambassadeur vraiment par na eza na katuana te dire Eden Kodjo c'est un félicitateur babengie pour na kosangisa le deux familles qui est en conflit par exemple. Il faut à la lettre. C'est nous le peuple congolais qui décide. Bavandezi ya maputa balobi ndenge nini bapesaka maputa kombo bolanda. Maya sika. Vas-y. Koka mwanite soto moninga na anzela. Micro ya KNB kiti awa na baoba na commune ya Gombe kosola na ba maman ba yebisa biso ba kombo bango ba pesaka na maputa ba s'inspira kana ngo wapi pe bazwa kango wapi boyoka ndenge ba maman ba koloba la micro na biso ya KNB nde ba bilamba o ba kombo eutaka bande skapso to ta kosomba ona Dubai nde ba kombo ana eutaka paka kuna bon ezalaka soki neti elamba moya sike bimi tango elamba na sike bimi nzembo wana pe bimi nde siko elamba wana nde kozwa kombo wana na succès nango eti ba mama kala bazali kopesa ba kombo bango pe ezate ke o ba kombo ezalaki bo ezaki kaka ndenge ka hotelemi bolobi na pesi elamba o kombo pesi neti elamba moko ebima kala tozaki koteka biso moko tozali ko benga ngo sheriff nikanga liputa ngamdu na pesa nga yango kombo wana yango nde tokoma kaka po eloko eteka mabeso ko bambika kombo bo eke po eloko po ezwa valeur etekama selon neti ba client surtout ba jeune fille neti bino bolinga ke eloko moko ezotekama donc eza na kombo yango moi tozaka so totali kaka eloko wana eza kitoko neti ba oyo comme on ba Jack eza ba arrivage à sika eza imitation ya Udine alors eza imitation ya Udine comme yango eza na prix assez na Udine yango to tsango ba Jack besala maputa msupe ba kilia ba mo ba yakala ba kombo msupe biso mo to pesa benga ngo Cindy le cœur tant Cindy pa la tsango asena ngo ba clip yango tikala ka Cindy le cœur petit à quartier quand nde ba bimisa ngo nde ba salika ba bulo yo ba bulo ba benga ngo petit à quartier ça pe na deta ba kombo to zwa kana ba kilia so ba kilia te to zwa ngo kaka ka bebiso moto bambika kombo po 20 za kitoko boyoki wana ndenge ba maman ba pesi ba point de vue na bango vraiment ba kombo ba pesa na mama puta ba s'inspira kango na ba client pe po bateka makasi bazalaka période wana soki nzembo moko ebimi ne bazwaka ba kombo ba pesa na maputa soto musicien moko azosala cité période wana bazwaka ba mila maputa po elamba pe tekama sans que basala bango bilamba pe kotekama te donc eza stratégie na bango po bateka bilamba na bango Kinshasa et l'équipe partout. Le 6 août, journée internationale de la bière Bolanda, commentaire dans l'élément haut. Chaque premier vendredi à mois d'août, le monde entier est célébré la journée mondiale ya bière. Oeza tiré d'origine Nango na Californie en 2008. Idée à 4 personnes après avoir passé une bonne soirée arrosée de la bière. Depuis 2011, presque 23 pays na 138 villes ont célébré événement wana. Bière Oeza, boisson alcoolisée la plus consommée dans le monde, existe depuis l'Antiquité. Loin d'être un sport olympique, la consommation de la bière se trouve dans le podium au premier choix à pays et belé. Selon un institut de sondage français, les 3 pays
eza na un plus grand nombre ya ba consommateurs eza Allemagne avec 160 litres par an par habitant, la République tchèque avec 157 litres par an par habitant, Irlande avec seulement 141 litres par an par habitant. Mais la France fait office de petite joueuse avec une consommation qui ne dépasse pas les 35 litres par an par habitant. Mais na Kinshasa to éviter soki bakoki ko calculer à combien le nombre de litres ya bière consommé par bakinois pour soki totali kaka nombre ya ba terrasse na kin. Déjà on peut avoir une idée mais elobamaka mingi ke bandeko ya est nde bamelaka masanga mingi. Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique Nabino vos préférés ya selfie, kanga photo, seka mukepe buka kingo, tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kenbo, bobando tala ngoka na TV. Kanga photo, to seka moke, buka kingo, écoutez, dans selfie, écoutez. Kanga photo, to seka moke, buka kingo, écoutez, dans selfie, écoutez, Kanga photo, to seka moke, buka kingo, écoutez, Ego d'idée, ego de la photo, tout c'est comme ok, Buka Kingo, ego d'idée, Olingyo Koma, expert en communication, topé coach, Yaka, adresse c'est Moko, la mouture, Asbel, l'avenue, Paul Maurice numéro 2. Vous avez des détails d'éléments haut. La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Papa, maman, on peut ça moi na jus ou ebongi na yepe mikolo jus fresh ndenge ba journaliste ya investigation ba kitaki ti na usine nango pona ko confirmer qualité nango ya kitoko bolana. Mokolo ya samedi 29 juillet 2016 et comme date oyo marqué à jamais vie ya ba agent ya Ufresh oyo bayambi délégation ya quelques journalistes d'investigation ya presse écrite bakitaki na 14e rue Lumete na usine ya Ufresh pour vérifier ba rumeur nyonso oyo elobamaka na ba détracteur
ya ufresh oyo baza komela pema na impact ufresh eza nango na terrain. Tango bakoti babandi vérification ba journaliste comme 4e pouvoir et première puissance bakamwe komona que ufresh eza en ordre na ba document nyonso pe eza ko respecter ba norme requise pour la fabrication et lesquels ba journaliste pour na nini motema mabe ya boye bakoka kite ko bomba ba sentiment na bango balobi boye. Bandeko congolaise botala biso tozali ko meka ju oyo to ko vérifier information na source comme nango ufresh usine yango wana oyo to ye pona ko vérifier information na source mais to trouver que selon la rumeur oyo sur l'équipe tout se passe bien bazan na bango en règle et puis na normalité bazapé conforme yango na to recommander bino bo mélange ufresh. Bozo mona ngai awa Armand journaliste et éditeur spécialisé dans le domaine de l'investigation. Soki bomoninga awa na usine o bazo benga keno ufresh entreprise eza vraiment pona kocha maboko na pota ndenge balobaka. Puis c'est na ville tozoka na kitesa ezo circuler mingi keno usine wana eza usine à liwa c'est pourquoi na yenga moko pona ya ko palper du doigt. Na palper du doigt na mwende bozo mona oyo bakomengo nini ufresh na yoki penza vraiment goût moko ya bien eza biloko moko ya bien na sengi bino bolanda be boyoka biyoka yokate bomela boko sepela eza nango bien na esengo wana ya komona bapandisango koya na usine na bango après mauvaise campagne ya bato ufresh atia kao na terrain ba agent balobaki boye bapanzaki ufresh sangwa mabe kasi lelo nzamba tinde biso bato wango na makolo na biso yango wana aza kopesa conseil na bamama nyonso mwana soki azokende classe kobanga te zwa ji ufresh pesa ye akende yango amela na ekole lelo touti koyamba bajournaliste bino moko bomoni bazwaki bakwiti information moko boye concernant ufresh keza sous mabe mais bango moko badi sur terrain nasi bomoni na baimage nde batémoigne ufresh oyo eza produit ezoboma te ezosama ba norme nyonso ya OCC bo consommer bana ba mama équipé génération T. Esili botika na bino bilobela po ufresh e bomaka te pesa nuisible na santé te bo luka bo bakisa goût au lieu ya bilobela na makambo ya ufresh. Ba journaliste bandimi déjà match esili. Constant moko esalemi na Kinshasa ke bakoko oyo bavandaka na mapango batikela baparent na bango mingi balingaka te baparent na bango bateka lopango wana alors que lopango wana eza ya bango te yango na micro akani mpe bakino bapesi raison pourquoi est-ce que balingaka te bateka ngo. Magazine KNB lelo toza na commune ya Bumbu plus précisément na direction ya Sosa na coin ya avenue Yonso et pas yuwa pito yoko solo na bakino ba bisa biso bizaleli oyo bako héritier mingi bakoma nango c'est-à-dire ba héritier ya second degré bakoko bakoma ko telemela ba parents na bango pona ba bien oyo bakoko na bango batika soki balingi bateka o mona ka bakoko mususu batelemela bango toyeba nanu nini emotivaka bakoko batelemela ba parents na bango pona ko teka ba bien oyo bakoko batikela bango parce que ayebi que tant papa na yazalaki mais papa na yalingaki alingaka za pilotage o bandinga ba ozwa luka papa bango azati babanga ka mingi amsi bango manipuler bango aso ba mbongo aso ba pendenge tendinga longo banite nga bangisaka bango teki lupango fallait à reconnaître bana o wana baza ba héritier o ba hériter biloka papa na bango ndiye ndenga kozula mbongo ya kozwa et puis mbongo ndeka pota bana wana so bakabo ya 10 francs bana ba pera 10 francs même. Pourquoi batelemelaka biso bako héritier po ezanine ndeti biso papa akufa papa boti biso ebele l'état ke lopango ndenge etikala kibongo etikala ki epa ya banoko ou bien pas famille ba luka bateka baluka bateka bongo il faut bapesa biso ba part na biso ya koto ya ki papa na biso papa biso nda atikela biso bango bako kabula 5000 il faut baluka moye bapesa biso pe 5000 ans baluka bapesa biso ya mukie na baluka bapesa biso soka to sa déclaration luka moye bakangisa biso balinga bakangisa biso bongo biso pe sepelisa biso te potaka papa boti biso exemple roi 5 wana être aux 2000 na 2000 ans to sa non to koma bitelengano
yango babiloko mona rasiko ki biso esala biso mukia poto to lanela mo babiloko ana makasi bana ya lelo nde tokokoloba ke boto seza te po koko jamais oki kotelemela mama na ye mpo na bien oyo baparent ya mama batikaki baza na droit te nakopesa exemple na nga nakoloba ke mama na nga atikeli nga lopango mwana nga na boti akokotelemela nga likolo lopango na nga te wana eza ya ngai azela oyo nga na kosomba nde ya kotelemela yango ke mama na nga atikaka eloko boye mais koko jamais akotelemela eloko parent na nga atiki po to faire comprendre bango omoni problème ya lelo ekoma kaka bo associer l'état tokoki kokoma mpe na leta toyeba nini okoki kosala mpona baoyo batikalaki mpo biso nde toza na droit ya eloko wana soki lelo moko na biso aza te comme tokoki koteka biso totikali toyokani toteki tozwi bana ya oyo ya ndeko na biso oyo asi akenda totie bango wana tosali partage kaka ndenge moko topesi oyo ya bango bana bakei me baza na droit te kotelemela biso mpo bango baza bana bakino bapesi ba point de vue na bango balobi mingi bako héritier wana babangaka surtout soki bakufela ba parents et que bandeko ya ba parents na bango bateka lopango bango ba bénéficier na eloko te au lieu ba bénéficier ne serait-ce que na lopango tikalaki loko la dernier abri pona bango mais na baboti wana tokosenga soki boza na bana bandeko na bino o botikana na bango comme bako héritier que ba parents na bango bakufa boye baraki soki boteki ba bien ya bakoko na bango il faut bokabolango ndenge moko bango il faut bazwa par ya ba parents na bango parce que na loi eza préétabli bongo Kinshasa et l'équipe partout. Magazine na bino ekitaki na terrain pour la kotuna ba jeune fille ceux qui baza prête ya komelisa bana na bango mabele tina âge ya 2 ans ndenge ezalaka recommandé pa ya ba médecin. Abe mansona salaki oye na ye olimisanga. Micro ya KNB kitaki awa na avenue Lukandu na commune ya Kasavubu kosola plus na ba jeune fille pe ba maman ba yebisa biso ndenge semaine oyo ezali semaine ya allaitement pe ba ko senga na ba maman nyonso o ba melisaka bana mabele ba melisa bana ba mabele tina 2 ans yango to ko tuna plus ba jeune fille ba yebisa biso soki bango pe bazali na capacité ya komisa bana na bango mabele tina 2 ans tina 2 ans mona dia bantu ko loba uto sakana yana mese libele te eleki de ebe 2 ans déjà ebele ngata bayina ne 5 mois bayina ne 6 mois 4 mois na mesa mota na 2 ans te na kokosa te parce que la banda olandisa bana banda olandana nazwa tate nazaki msomo moko kosi ina ne demi na kangami pourtant wana pesemelanga te donc quand tu penses que ce mot déjà collé déjà donc soit bimisi mine donc ce que zo bendat ce ko lié bien te que a benda libé sin ba 2 ans na sala bien te non ko kate ko mesa moi libélé na 2 ans na 2 ans moi dada tamboli déjà akosi déjà 2 ans zo loba na bana suko misa ke non ko kate même ça on a bi mwana il faut amela libélé ya mama mbula mibale po akemba oyo ki po libélé ya mama e keseni na mabele oyo ya bino ya manzanza mabele ya mama epesa mwana makasi makolo ekemba nzoto ezala makasi koso pese mabele kako ya bino ya ngombe ukolemba ka nzoto ifo za makasi nde opese libele na yo mbula mibale atika biloko wana bayosa eza malamu te baza na lokoso bako pesa mwana mabele 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois apekisi mwana mabele ifo mwana amela mingi mabele ya mwana ya mama eza nécessaire pona mwana te mbula mibale ko mwana amela mbula mibale ndo ekolonga mwana kotambola na ye na mwana atiki mabe na 6 mois bakeseni boyoki wana ndenge bandeko na biso ya basi balobi pe na ba maman ba conseiller que vraiment eza très important ya komelisa mwana libele tina 2 ans mais bandeko ya basi mingi bapesi ba argument ke bakokoka komelisa bana libele tina 2 ans te vraiment faut komelisa mwana libele tina 2 ans parce que kopesa mwana makasi mwana oyo akoli na libele ya mundele na libele ya maman ezali vraiment différent peu même na kotambola na ye donc ba oyo bino bokataka mabele tina ina ne 5 mois to na 6 mois eza malamu te pona bolingo ya bana na bino pe mwana na bino akola makasi bokomisa bango na mabele tina 2 ans ekozala malamu mingi Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante: édition,
pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Bolanda actualité où est dominée journée à l'élo na Facebook. Actualité na Facebook, tikali dominé na voyage ya président de la République Joseph Kabila na Est ya RDC. Eloko ezali curiosité ya ba internaute eza que chef de l'État a voyagé na kati ya régulier ya Congo Airways lokola ba passager nyonso. Selon batu ya majorité eza leçon ya humilité pe homme du peuple kasi na opposition batu mususu balobi que ezali signal fort pour après présidence il y a aussi la vie. Ndenge bakomi na ba commentaire na bango. Le jeudi 4 août oyo président Joseph Kabila akutanaki na homologue na ye président ya Uganda Yoweri Museveni na frontière ya Kasindi na Est ya RDC. Depuis mercredi 3 août 2016, Oyo, honorable député provincial Gérard Moulumba Kongolo à Kongolo, dit Jekoko, akomaki nouveau locataire na prison centrale ya Makala, pour na dossier ya mutu Oyo alingaki ko voyager na iye na passeport britannique, alors que mutu wana asi akenda Dubaï. Après kosambisa ye na parquet ya Matete ba juge ba kotisa nanu Jekoko na prison en attendant ba kota likambu na ye. Lokola pe na Facebook ou melakate, je suis Jekoko et Bimi. Parmi ba organes de presse, topé ba médias en ligne oyo esalaka actualité politique sur internet, le 1er août to constata que site politico.cd ya Patient Ligodi na associé na ye bakangi. Raison pour ce jusque-là est très flou. Kasi na point de presse na ye ya jeudi 4, Patient Ligodi, oyo aza kolo site wana a expliqué makambu d'ordre d'administratif et financier. A profité ko annoncer site ya sika même équipe et fungoli na kombo ya actualité.cd. Et si kabako développer actualité non seulement politique, économique, pe masolo ya sécurité. Donc, ceux qui savent actualité à Facebook, oyo na photo ya André Kimbuta le haut sommet, oyo afanda ki na fenêtre ya bus. La plupart ya ba internaute ba sengi na Général Kanyama akangaye. Merci Nandenge Bozalaka, toujours rebelle à Kolanda magazine na vidéo pour préférer. Il y a les autres représentants qui ont la commune ya Gombe, Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.